Mbote Balangem DG TV Mafuta Sikizalinga Wino la grande dame avec un grand G car na cadre ya actualité bandeko babolingo to li susu lelo na numéro to pe émission ya lelo ya sika na lisolo ya sika ya oyo to kolobela okande bomoni na miniature bandeko babolingo comprenez mon émotion so yimo ba mabako zalaki pona loba parce que l'air est grave. Boko yo. D'autant que en Congo, le pays de soif, ezalaka immorté. Avant, je croyais que ça juste tellement to bimbo on a bisombo kelengi. Bolali bolamuki slogan bimi marambasike bimi nzorande. Mambalo ba pona Congo de eza mamba solo. D'autant que le mboka mbamuto sera zalate ezalaka mamba solo on dirait. Le pays de soif, na peuple à soif, makambo solo, bandeko. Bato bozomona baza ba candidat député. Ezaka bangote, mais pour le moment, des images on a tieli bino. Les amis, bino boyebi YouTube a toléré biloko ya somote, y compris ba mamba mitakala. Et yango to tieli bino ba capture. Tata na biso oboko mono. Et malheureusement vidéo on est téléchargeable et ça peut moins peu ya ko ça la collage ezate eza sur TikTok oya eza miniature te eza photo apamba te ya ye penze eza ke aza ko beta bunia bandeko bolimbisa pona batu bayebi argot wana te bunia veut dire ko se masturber donc a beta na bunia très à l'aise azo beta ma cramponia na kati soki ya douche. Image penza bozomona image nani ba mouvement ndenga ko sala il est très à l'aise liboso ya caméra liboso ya azomi sepelisa et yemoko certainement yemo mtozu ba image parce que nana ngo penza ko ya télé caméra ya zo sala mambwane puis après publier ngo et ça bande ko za mabe pasi et se retrouver na maboko ya batu ce qu'on a mituni eza nini abane ko sala ngo potinde la mwasi non na moni un peu bizarre. Ce que l'oba qui a peut-être na moisi et moisi on a ce qu'on a filmé mais je doute fort que azaki na moisi ça on ira azaki yemoko ce qu'on a mituni ce que azaki mano sala mo yemoko et se retrouver na maboko batondeli ba ko sara téléphone bunga ki ono elo mo ele non bandeko en fait na mi poser 1000 questions na répondre pe ka nga moko togoya ndeko na biso mwasi bozomona na mopanzi ya bois noir na kombo ya Noela Ikoko yepe candidate député papa na biso pe candidat député ndeko na biso mwasi candidate député yepe mutakala to pe sex tap na ye mutakalisation ekotambola na ba téléphone ya bato bango me bale ba candidat député sikoto mituna o ba député lolenge ya boye bakomema mini na parlement bakomema mitakalisation na parlement. Si je parce que des gens inconscients comme ça parlement eza bisika bato mayele sko bino ba buniariste bo que ne parlement po bo mema nini na parlement nde longa na omituna c'est triste et regrettable nzamba sunga biso pona mboko ya Congo na mi poser ba question ebele tel que ndeko mo ayibisenga mko mususu to solo ma aza journaliste tellement ya zapenda na kata Kinshasa zo betelanga ba masolo ba mambolika na politique parce que tato solo na bisi non nga un jour na okomaka ministre na okomaka bo episinga maire terrain ya glissant yo déjà na façon na ebelio okoma na ote et simba tenga biso o me point nini te so za mabongisa nzambe abina nga maire politique ya Afrique to lobela Congo parce que on est mboka na biso nga na journaliste so na betelo ba masolo bandeko ba kombo muso atanga kya ozamala muteto tangango ya bana basi mususu oyo to yebi basala ba kombo bien que ba ebelete rien qu'en parler ainsi ba doit koyeba déjà de qui il s'agit ba kufila même ba mibali likolo ba réalité ka oyo ba mambolika na politique abina nga mère au mona basi tout oyo mona kawana o te aza ministre azali boye aza abi ba tumbaka bango na ninga ko utiliser lingala na mingi parce que bon misusu na boyebi ezala moi abi ba tumba makana ninga ko sakana te ngabi se tika ko loba abi oza na ba compétence na yo oza mais tango komika yo no po ba élire yo okoma
il faut le kambeka, il faut le katatami de rosaranate et puis c'est pas tout le monde. Kotoyo mukonzi okuna oka babengi sur na 1h du matin on il faut qu'il y ait une grande torte na puis arrête alors bien ma mère blaguité atangelinga ba combo abinanga récemment bandeko toka yeli solo ya maman na biso moko ya sénatrice comment na je crois Carole et là moi ba j'ai quoi na comme on mobimbe kiminga je crois Carole batu boka li solo na ye muto lobela mambo mingi za pero luara za contre les pouvoirs en place alobela il kama dona beja batu bala na pero luara boyebi ba sexta pa dona beja tambola ki ngako tu pena zangi nango ya maman na biso wana aza femme mariée s'il vous plaît aza sénatrice assiéger en parlement bande ko mutakaliser mais femme mariée donc kotumba manandenga kosakana te et alobi nanga ndema amboleka kuna en fait mituno ngana mituni na biyano ngana mipesen ngana bi ekosa mamde kona lobena ngeza mambo solo te ta musuba ndeko peneti baluka pe ba meka magie ba simba moto ou encore ba postuler ba koma ba député ba kende kuna 21 000 eza kuna yango peut-être ta musuba olekse ba ba tatami. Et puis après, moi, ma condition, moi, on est sur le blouse parce que de vous et moi, bota na mamba boy. Na éviter ou bien les années ne pas postuler, il y a un bande de pas salir, on va bimis sur sex step na bango. Si tel est le cas ou encore c'est ça la chose. Et il y a un monde tout le bana bino que les amis faites très attention. Faut pas aux ala trop sentimentaliste les amabe. Ba mambunetti ya ba mitakala oyo e bandi lelote e bat ba sambwa na ngokaka mais comment les gens ba koyi yoka te ba ko comprendre te ba continuer ba vie ya ba ko se filmaka ba intimité na bango et puis après pour ça na moni to pe po esa nini tozala batu quand na bisaka bino bande ko soyons les gens tous à la bantu c'est quoi cette histoire siko lelo o ndenge yo sambwe boye crois-tu que va voter na éviter ou bien quand ba solo bana bango que Congo on mboka chance loko pamba o mutu nyonso ola la mutu sukolo na maboko to ke opposer candidature crois-tu va voter cause à la députée et alors le coup moi cause à la députée c'est le avoir il y a honneur cause à la députée c'est le ali se quitter ngana okamwa bato mususu to omona na éviter bandi obolimbisa ngai il faut kozala na bagage kozala na mutu o ezo sala kozala na bomoto parce que na parlement ba siégeaka et député mutu a siégeaka et lorsqu'on siège ezalaka pona ko kata ba makambo ezalaka pona ko voter ba loi ezalaka pona ko bongisa place mabe ezalaka pona ko sunga ezalaka pona en fait koyeba ko sala part des choses mabe longo po malamu ezwe sika ko plaider pour le peuple par rapport à la réalité au peuple à vivre. Si des gens inconscients n'ont mis posé la question, quand je dis inconscient, c'est par rapport à tous ces actes. Malheureusement, bien que Bakandi côté assez, en tout cas, on a comme YouTube tellement, on a la chance de soutenir awa donc on a ça mbeba mabe. Donc moi na tchela bino ngo awa ezate na TikTok ça passe mais awa wa esimbate. Donc c'est compliquante et tata oyo budobo mo na penza image ba geste et puis aza torsiné et moi kiti moi zo sakana loboko bobi mama on ndingi za bande obolimbisa donc aza ko beta na ye bunyaro comme disent les Kinois nde babenga ngo bunia ou encore na d'autres termes msuma cramponia. Il est très à l'aise. Et ça passe. Et na évité na lobanine. Et na ozana mulaite na loba boy. Pona bato ba omona ke no députation parce que mingi o ba oke kuneza ba okendele mbongo surtout bana poto belé ba kiti trop na Congo ba postuler belé na Congo ba koma ba député
nyonso ezala théâtre te eloba papa Mbosso na ebite Congolais tozwa conscience mokonini Congolais linko s'hazarder n'importe où n'importe comment n'importe quand et sans réfléchir des fois azokende kosa eloko na loyenge yango moni ebele na vie basala eloko te pourquoi tellement zala neka moto loyenge na mambutu alala la moka un jour surtout comme na 60 asala eloko te na vie parce que biloko ba poste neta ba députation autant ozo ke poser avant na no kende faut zo penda ton vendre réfléchir ndenge yeso alobaki ke moto po ton ndako to ton immeuble il faut vendre atala na no budget na ye atala question na bandelo na okoka na osisa ke okende ko tia moto bakata pendant ko yebiki wana ozana panzite ya ko handle eloko yezo lingo kendo sala. Un moment dans la vie il faut être intelligent. Les gens ne réfléchissent plus. Et naibite na ozanga même na maloba koloba. Bref, bandeko na vie avant osali kambwe kanisa. Nazo ba pété so pesa faute éducation de base. Au fait na oloba boena tina bandeko. Na oloba boena tina parce que naibi batu ebele ma otanga ba kombo ezate to ya luka ba rendre pour rien. O ba ke poser candidature, ba ke postuler bazala pe na ba poto ngo oyo toza. Non, mais tout le monde, qu'est-ce qui ne va pas? Et naïbi ke barozwa na bango pété, naïbi ke barozwa te. Si qu'on a mis le béni, mais pourquoi on ne peut oser, qu'on a risque à boyer? Tant haut qu'on peut-être économiser ça, mais on se concentrer dans autre chose. Mon bon, on a peut-être investir en un long mot boy. On peut-être se préparer en conséquence pour ceux qui non tu vois que eza destiné na yo ozwa peut-être ko préparer les camps afin que de façon que tant okende ozala capable et puis esimba en fait eza maming eza passé yango na koloba na mukuse les amis bandeko nanga avant osala likambo et n'importe quel likambo bon comprendre ba bavana na bamboka ba anglais comment ozoloba lenga lokoti na ba anglais na kati ba sorry ba nini bolimbisa. Avant de faire et l'on sur les mots ça soit na terre vendre réfléchir surtout ba mambo oyo et eza la ramener né ba mambo eza que ça engage ils ont engagé via mutu faut vraiment avoir temps réfléchir des fois na comment na okendo ça hein vraiment on les a conseils gratuits pour la mutu nyonso députation kaka tout ce que tu comptes faire dans la vie et vandana nous réfléchir il faut avoir que poser acte que ça les cambozo mo ça là wana ya liboso yami balé na ba mama mitakala auto suite le bébé to suite le bébé na ebité bandeko oyo ba mitakala na bango sambo eboye et na mituna bango mo ba mi le belanini na ebité ba mi le belanini ba mo na mituna bango raison pour laquelle il faut faire très attention. Loyengete, na se a sentiment, faut faire très attention à actes opposés. Okufeli bolingo, okufeli bilengi, okufeli soki nini, et puis tu oses s'emporter, ok, mais mami na emportement, ok. Désolé la famille, les enfants dérangés, ma quel est le côté linga awa bande kona bande koloba bande kona biso oba mitaka les sambo eboy. Que dire? Que dire? Ba on mo ba mi lobela nini bisika bazali. To loba nini? Bakeye komisi mbela kisi comme bazoko ma ba député ou encore pour ba koma ba député yango na banganga ba biso bango fallait ba sala mambo bango ba sali parce que mingi koma ba réflexe wana te faut za le monde ba moto tout ça mais franchement na habité vraiment personnellement na habité ceux qui na loba nini et puis to pesa conseil ndenge nene nudité sa personnalité tant nudité na etamboli donc au sambwe siko yebisanga yo député soi-disant. Mais c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que j'ai tout dit. Bien que Nangonga Mouké, les amis, Ezala qui est la grande dame Bolimbi ici. Et pour Nabao, Mbala Liboso, peut-être Kota, na chaîne Nabiso, en tout cas, nous sommes basés plus dans le conseil. Hein? Quand de Bouto Yokarana, nous parlons de tout, mais tout est rare. Tout peut ça le conseil, comment Kotambola, comment se situer dans la vie. Et pour l'autre Rosuka Awa, abonnez-vous massivement, commentez, likez, faites large diffusion. Na partage na otam so sunga mutu mobo al ngate ngama ke nanzela mo amabe ayoki abongisi enzamba opambola yo.
Surtout activer cloche pour ne pas rater et le rater à chaque fois bah notification au côté aux gens au côté de l'émission. Et c'est ici que nous allons clore. Et je vous aime bien. Tout le monde a une bonne chose à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bye.